makambo na ina loba. Mais naebi ke bato bazara mayele ba comprendre lo ni na loba. Et en pensant nazote ka ba robe o na lati toza na ngo ba couleur nyonso, toza na ba couleur noire, toza na ngo ya ba rouge, toza na ba rose, eza ba robe moko simple mais jolie pour l'été. Vraiment ezaka kitoko eza mulaiti na makolo. Ba robe aboye, oza na posa ya kolatela ngo soki nini te, oza juste na besoin ocha lipapa na yo moko ya se ya kitoko ya classe. Oza na posa olata sac, oza na posa obongisa suki no propre. So oza na posa ba perruque, o contacter Miss Demis na komi na masolo na kati ya ba perruque na zak na kati ya ba perruque bocha Miss Demis déjà na kati. Et nga na ndoyo la bino ba suki o eza ya solo ha. Na suko na primo kwa kitoko po biso soto za la bien, n'est-ce pas? Voilà, je salue la présence de ma sœur Mira Décor. Je salue ta présence, hello sister de moi. La famille, aimez, partagez s'il vous plaît. Et puis ceux qui n'ont pas aimé page, ceux qui n'ont pas s'abonner chez moi et puis retourne à eux assuré. Voilà. La famille, il y a quelques moi ma solo moi mouké. Robe on a lati, so eza combien? Comme là quand a privé na opé au prix. Comme là quand a privé na opé au prix. Voilà. S'abonner pour la bien. La famille n'est pas tout seul dans le bois. Avant on a banana masola ba bien côté ka. Perrique ils dépendre na lymph ni olingi, na moulai ni olingi, na ba 30 pouces, na ba 28 pouces, na za ba 38 pouces, na za na 32 pouces, to za na ba 30 pouces. Oh iwa pi oh yolingi. On a dit c'est plus mieux. O komelanga o s'abonner, o follow nga awa, nga pe na follow en retour. Voilà la famille de Miss Demis. Na dans to so la famille. Tomona ki awa makambo mati ekiti maramba fali pupa. La famille o eza na inangai na ina baksa. Na ina loba moi quelque chose o ezo sala nga vraiment bien mingité. Na yebi question na partageant on a batu misusu pe bako sepela misusu pe bako sepela de. Tomoni makambo fali pupa ekiti e mati ba nyonso balobi bakiti ba mati. C'est vrai, na salaki live moko la semaine passée, je crois. À propos ya makamde, tout le monde est artiste na biso alekaki ndenge a jisaki par rapport ya mwana naye ke ina ipupa. Ba tebele ba sepela été. J'habite à Londres, en Angleterre. J'habite en Angleterre. Perrique à 8 pouces, oui, dans la perrique à 8 pouces. Éternel est mon berger, dans la perrique à 8 pouces. La famille to continue nan. Bon s'abonner hein. Bon s'abonner ndeko s'abonner. Bon moni suki. Moni suki. Suki nde yango suki. Suki yango suki. Voilà. Suki yango robe pe yango. Po biba élégante, po biba classe. Oza pour ça tchebloge belé te. Oza pour ça luka te. Classe eza moi sur la taka simple mais jolie. Moi ça zaka trop nini te. Zala simple mais tu dégages en fait, tu dégages. C'est de ça qu'il s'agit. La famille de Miss Demis. Makambo eleka ya fali pupa ekitaki mataki. Ekitaki mataki. Makamba fali pupa ekiti mati mutu nyonso aye alobi o akoloba. La famille mutu aloba ki akoloba. C'est vrai, Batmisu va se plaindre à comportement naé, Batmisu va se plaindre à ngoti. Mais elonga na loba la famille. Obi, il y a un temps pour tout hein. Likampe so ke salami suka na ngope fo ezala. Eloko ezara mabe na communauté na biso soki batu bazui likamwa mutu batika ngoti. Pourquoi soki congolais ozui likamwa mutu okomisa ngo ya yo okomisa ngo grave. Obosani ke bato ebele awa wa biso bana basi ebele na bana mibale ebele na banda kuna biso bana biso ba souffrir. Bana na biso ebele na ndako ba souffrir na ba comportement ba papa na bango na ba comportement ba maman na bango. Mais ya biso na bino tozolobela te. Tozokanga makana oya fali pupa. Bato misu babi c'est parce que azali star yango tolobela. Oui, tolobela parce que ça star. Mais après il faut kotika parce que d'une part bana bazana kati. Ngai eloko oba bengi bana na linga batu ba simba bana te na linga batu ba sakana bana te po pasi ya bana na yebi yango.
sikonga nazotuna batanti ya TikTok bino batanti na TikTok batanti na bino ba YouTube ni nango bokanga na komwa mwana batu boye ya bana wana bakeina bokanga mina bakombo bakeina wana pourquoi est-ce que na ba famille na bino bozala ba makambo kolobela te tokoya na ba réseaux sociaux banda bobandi banda tongo timidi kaka sujet moko fali asali boye faire asali boye kofi afingi bana na boye est-ce que banda ko biso tozovalanga na bino botali yango na kati soki ezala nini ba papa mingi basundoli bana bango makambo fali asali ba papa ebele basala yango oyo eza eloko moko o biso tozo encourager yango te eza biloko moko malamu te c'est pas encourageant. Et le qu'on fallait à salir, c'est pas encourageant. De ma part, ils ont encouragé en côté. Mais c'est combien de papas au basa la rango? Oh, ba mamé belé ba vendre na réseaux sociaux, bo sala ba live. Banda bo bandi ba live. Bana wana déjà ne tozolo ba exposer bango. Ale bino su boye su ko exposer bango. Si ko comme na ba groupe ba tout moko boye o ba komi ko sala ba direct sur bana, soit disant bo protéger bana. Bozo protéger subana te bo komi ne sikonde ko yako bamba bana mabanga. Et c'est ce qu'on a groupe batu misusu bazo ya po baba na ko finga ka bana wana. Do batu misusu baza bazo protéger, batu misusu bazo finga. Botika bana bavanda kalme basa ba vina bango. Botala nanu ba vina bino ba mama. Ba mama réseaux sociaux na ba papa réseaux sociaux bozala mamba sala te. Pour être grand, tobo ite sujet à mutu mususu est important. Pour nga na beta ba sujet ya ba vie ya batu, na beta ba sujet ya batu. So bat ba contacter nga na beta ma solo ya batu, ba triste réalité ya batu. Hein? To beta yango. Ba fali baza ba star na biso. OK? To robeta ma solo na bango to relobela makam na bango, c'est bien bon. Mais après eza na batambo il faut tika surtout so eza makam wa famille. Il faut qu'on tika la famille. Biso na banda kuna biso na mibali na biso combien de ba papa baza obotsundo bana bino na basi ba obokula bana bango moko bino bo la kabalo ba maloba ndeka fali alobi ke na longoli tatouage ya mwana nga donc yango bo mona ke ye pona ye oui c'est vrai nyoso wana na oloba la famille nga pe na sepelité ndenge alongoli tatouage ya mwana makam nyoso wana OK na sepelité mais nga na zoloba boy pourquoi bino bokanga mikara na sujet wana sans pour autant boloba makam o bino mo bozoleka na banda kuna bino ndenge ba papa batika bana okoyi ko yana mwa contexte wana boye nango to développer ngo entre biso basi ke ba papa o batika ka bana na bango na basi ba bokola bango moko to meki ko débattre to comme to meki ko analyser to meki ko pesa na baba moi ba conseil et on sala biso ba mama bien et ko sala ba papa na biso bien o le to kangama na makambo ya bana fali to tika bana ba vivre vie na bango to tika bana ba sa Claire Paris je salue ta présence. Tout tika bana wana basa la vie na bango la famille. Et comme yo team Niki, et comme yo team Nana, et comme yo team Fali aza musicien. Fali botika ye calme asa la musique na ye dans le calme. Botika faire asa la musique na ye dans le calme. Botika Kofi Olomide asa la musique na ye dans le calme. Botika ba wata basa la musique na bango. Baza ba musicien na biso. Ba tozo manquer bango du respect. Manquement respect est commis trop parce que réseaux sociaux et puis si ba nyonso accès ba vanda basa la ba analyse ba banda kofinga. Analyse ezalaka tango zo sala analyse, il faut ça l'analyse moko e comporter ba quelque chose et comporter-le yo mopé quelque chose mais biso to komi ko kangama sujet bana ya ba musicien na biso to komi ko kangama nango et komi na batu moko boy ba komi siko ko zwa accès baba na ko lobela ka ba musicien wana bo bana so ko finga ka bango non respect ça souter la famille sans pour autant to ba ke na ba famille na biso to na ba problème na ba relation na biso to na ba problème entourage na biso to na ba problème. Pourquoi pas parler to bela ba problème au biso to zanango o ba entourage na biso bazanango o bazolela nango to sale nango ba analyse to solo la sur yango le to moni ba doit ko motele ma babandi ko finga Kofi Olomide aza mutu ba ko finga te aza na ba défaut na ye aza mutu aza na ba défaut na ba qualité na ye mais aza un grand homme aza légende asali belé na musique na biso ya Congo mais biso mo kaka ba peuple congolais biso mo kaka ba congolais ba africain nde mutu to banda ko saka na ba to ko ba Kofi Olomide ba to ko ba Kofi Olomide baza ba to saka na bango te la famille ba to ko ba wato ba osa ba misala na bango baza ba to saka na te ba héritier wata o bazo sa misala belé bazo sala po ba lesa bana na bango na basi na bango
Après lobi là que matière ko bima bino bo vanda bo lobela bango. Oui, ba perruque a ote que zali bozela to so la pona ba perruque. Congolais to ba ko respecter batu. To yeba ko respecter ba star na biso. To yeba ko respecter ba vie privée ya batu. To boite to ko so la vie privée ya mutu. Li solo moko yeye sur la toile. To beti yango to soli yango mais botika ko kanga manango banda bo bandi. Bo comme ko lingela ngo soki be ba views. Soki be bozo lukela ngo ba abonné na zoyeba te. Siko ba abonné ngo abino bolingo ba abonné na TikTok bozo luka ba abonné. Ba abonné okoza na abonné muke mais so yebo sel la réseaux sociaux te okoba dozalaka down. Oba dozalaka perdu. Pour Congolais pour na bino makamnyo so bomona soko za na réseaux sociaux soko za na ba followers ozana batu bazolando ebele makasi obia winga na koki mais okoki mais contenu nini ozoye la communauté bino kwa na bino boyebite obite ngana ya na ngana finga ngana ya na ngana kanga makana na sujet ya fali na rozola ngo ba abonné ozola ngo ba abonné te eko salir yo parce que fali azo sala musique na ye faire azo sala musique na ye ezoli ça ye na bana na ye. Il faut tous en avoir limite la famille. Tous en avoir respect à musicien à biso. Tous en avoir respect à vie privée à bad. Tous en avoir respect à bana na biso. Botika ko kanga mana vie à bana fali poupa. Fali a sengi binobo kanga mana bana na yete. Faire a sengi binobo kanga mana bana na yete. Tous en makambo ko sala la famille. Tous les kaboye, faire. Tous en aboye fali. Tous loba au moins la famille tous loba ngo boye. Tous en soit sujet à fali. Tozo sujet a fali pour ba papa misusu to ba mama misusu bazalaka na kati ya makambu oyo to meka kozwa idée par rapport ya makambu oyo ba fali pupa mais lelo to komi komona na réseaux sociaux ba kofinga ba koswana ba koloba bo komi kofinga tina bana oh mama ngana zaka allergique na makambu ebengi bana batu o ba yebi ngai miss de miss ba yebi ndenge na zalaka na ba direct na ngai na Facebook et na TikTok et na YouTube ba yebi que je suis là pour protéger les enfants parce que je suis la maman des orphelins parce que ngana edaka bana na Congo na zaka na mawabana na linga bana na za pe mama bana botika koluka babone na bino sima ya kombo bana fali pupa fali asengi muto abunda pona bana ete nike asengi muto abunda pona bana ete c'est vrai que tozo bunda po toza ba mama après il faut kotika parce que komi ya koswana likolo bana ba fali pupa koto tantine moko bo abimi soki ange bomolo akoma akofinga ka bana non okoki koya kofinga bana te parce que bana wana bana loko o ba o devoir binote bana wana bazana loko ko devoir bisote biso to kolobela ka bango me bango ba kolobela bisote ba kolobela pe bana na bisote bozo mona ba valeur na biso basi ndenge ezokweya boy boko fanda kofinga bana o bana wana solo nini ya solo pa bana wana bana fali pupa baza solo te yo mama ozote ma po finga bana wana keina solo na ko akuto lo baba mo wana olo bite pona tali yo na moni keke ba video o mwana wana za solo o aza nani solo aza solo wana oyo kiye ngo ndenge ni na molimo ya kindoki to na molimo ya normal arrêtez bato bazo sala ba biloko ndenge baza pe ba mama mikolo o bazo vanda po ba finga bana wana est-ce que bana na bana eloko devoir bino bana wana bazane lo devoir la famille tous à la pina ba réaliste tous à la ba maman tous à la ba tante tous à la ba yaya tous à la ba humain est-ce que bana ba star na biso bazo devoir biso quelque chose biso baba biso na tialo kwa nangako biso ba fanatique ba fana kwicha ba papa na bango donc eso kwa ngala linga mopao ngala linga wata na linga soki bina file na linga ka ba musicien mso Congo do bana bango basali mabe alenga na vaneli dossier na bango banda lundi pourquoi alors que moi-même je suis maman na ndako na biso totala bana biso ba manquement ya respect na kata ndako est-ce que aussi siango tozo ya na réseaux sociaux bele bana mingi na bandako bana mingi bana problème à dépression bana mingi ba mama bozo attendre tout so na bana biso te mais bozo ke ko bambaka bana fali mabanga ya nini. Donc maman moko boya mukolo avandi pour finga bana wana bakeina. La famille soit en série. Et tant que maman j'ai pas aimé ça, j'ai pas apprécié ça. Ça c'est quel genre de femme ça? Non, et salinga passe na koki angote. Avant na laxanol basuki nazala ngona ba roba kitoko. Oui, il faut na lobeno si je parce que et salinga passe.
Maman moko avandi azofinga bana. Non. Ata kutu ozali olingaka fali makasi. Ata fali ya osepela yo finga bana ete. Yaya mutu azana ndeko wa mutaliboma. Ata bango moko bafinga ndeko na bango mutaliboma. Babengana ndeko na bango liboma. Me yo mutalibanda soko bambi ndeko na bango ya mutaliboma. Ofingi ye liboma. Bako telema bako defendre ye. Nandimite fali pupa. Elmara. Efajo. Lifa. Ako sepela na yo fanatique mama. Fanatique papa ofinga bana ye. Baza ba entraille na ye. Baza ba entraille na ye. Muta olinga finga bana zata. Ata fere gola. Fere olinga te bino boya ko fingela ye bana. To suki sa ki fana kwiti eza na ba limite. Botika bana ba star ba vani baza na problème te. Comme il s'appelle mwana na o star. Po lobi pe ba lobela mwana yo. Ba bilo kwa na nyoso boyebi ko créer ngo te. Bostozo bota bana biso oko comme ça mwana pas comme star. Ba tu pe ba lobela kaye. Ole ya ko vendre la sujet ya bana. Au fur et à mesure bozo vendre la sujet ya bana et nous soit en plaire pour mutu nyoso afinga parce que réseaux sociaux tellement nous tous nous sommes mélangés. Mutu so azana contenu te, ana likambo sala te, ana likambo yo lobate, ako vanda fon la caméra na vidéo téléphone na ye pour bana ko finga bana. Alors so pote emisi bana ngo na bana na omona éducation tamsu ya bana wana eza kitoko koleka be éducation bana biso ebele. To lukadne to focus na vie ya bana biso na ba vie na biso. Pourquoi insulter les enfants? O maman moko bo vandi ozolo bake mwana yo ba poitrine na ye eza ya solo. Eza ya solo oyaki koyoka solo ngo yo za famille de nuit na ye oyaki koyoka solo nango ata kutu wango soko linga papa na bango papa bango ko linga yo bongo te. Nana zo tinda yo. Ata kutu so ipe batindi yo moto atindi yo ye paza na bana. Kone mama to ça ba limite sa mama kamsuto ko sala musuto ko sala te. Botika komwa bana fali. Botika komwa bana bato ba wera. Botika kolata bango. Toza na bana na biso na ndako. Oh, il faut to kengela. Il faut to landela ba éducation na bango rite ya nzambi. Bastar na biso lelo bakomi kosila ba valeur sur les réseaux sociaux pour mutu nyonso akomi une opportunité mutu nyonso yebi ke ba fongolaka na bango live pour banano koloba batu bakomata na bango pour ba insulter. Non, arrêtez. Tozo ba sou ba valeur na bango te. Tozala na respect ya batu. Yango zo mwa mibali na so na ndako bazo boya biso pour impolitesse. Bon mona ka ba maman bazo sala ba live ko fingaka basi, ko fingaka mibali, koloba ba gromo na ndako mibali ba papa bazate. Ba papa bazate. Ba papa bazate parce que ba papa ba bike bino boza ben poli. Bokanga bina dossier bana fali lokwa likamsusu boso nga bozo lango soki ba abonné yango na lobby ba abonné ngo so bozo après bosa na bango nini na so ba péter réseaux sociaux ngo soki zandi ndeti surtout TikTok il faut boza na ba abonné be so za ba abonné belende bolobaka biso ba grand soki grand compte soki compte minene soki nini Oko kozala na ba abonné muke mais yaka na ba contenu ya bien yaka na loko ya bien so sala ba life na yo o eza éducatif o sala ba life moko o ya porter la batu biloko bien batu bako s'abonner sans pour autant o lo ba na koganga abonné o zo ba nanye belé o zo ba porte belé ko fungwama batu belé batalaka yo batu belé bakomona yo o kozwa na opportunité o kozwa na marché moko boye o yebi place e utité parce que nini o solo la kitoko o zalo na abonné belete mosola kitoko et comme li mutu moro boye ti ba fongole li o ba porte mais yo kanisi okwa ke soki nazo finga bana basta to nazo finga batu ba gromo nde ba abonné ba oye belé remarquez ato fingi ba abonné so ba ye ba abonné wana ba ye kaka tangu yozo sala ba délire mais ba yebi ke na mutu na yo oza na on eloko te batu mingi o bazo vandaka na ba réseaux sociaux pona ko sa ba insulte pona kofinga ba kofi ba wera ba jibe pona kofinga o bana ba star na biso soko tali bien bazana éducation malonga te éducation ezate parce que mutu aza bien éduqué akoki jamais aya sur les réseaux sociaux abanda ko ya kofinga akozwa accès wana te abanda kofinga ba gros moté o aza mama akoki kofinga mwasi ya mutu te mwasi bana ya star te eza kwa mutu mo benga na vanzi mutu mo babandi ko finga bana nga oh ba poitrine solo mama obanino koloba ngo ndenge na mundu akoke oh ba poitrine na yo solo siko mobali o azotala yo oh yo zo finga mwana moko mwasi oh ba poitrine na yo solo mobali ana
aotala yo oyebi mibali mingi bakoma otala biso na elongi moko boye aotala oyo bake mwasi oyo agenre nini ya basi bien bokanisa kaka ke mobali aotala opoza kitoko mais aotala oyo o genre nini na mwasi mibali ebele batala biso wana réseaux sociaux ata bato ebele batala biso na réseaux sociaux baotala ndenge ozo se comporter ndenge façon de parler na yo et déterminer directement qui tu es éducation nini ozwi outi na famille nini eza na batemps moko boye okouta no mpe na bafamille moko boye ya mbongo te to eloko te mais ntango okola moi la vie na baréalité ya la vie eyelaki soki il faut qu'on respecte mutu oza na posa mobali arespecte oyo na ndako oza na posa mwasi arespecte oyo na ndako ma respecte oyo ndeni ya lili ya pembe je salue ta présence merci yaya mobali orespecte oyo ndeni to mwasi orespecte oyo ndeni yo tovanda na balife ya kofinga ovanda na balife ozofinga mobali orespecte oyo ndeni mais ozoganga na ndako il faut respecter nga on respecte oyo ndeni respect za yo moko fo mipesa respect papa yo moko fo mipesa respect pour maman fille a respecter yo mais to mona na ba live surtout na ba TikTok na bino na bana mibali ba fonga na ba live ba fingaka ba papa bo sango ndeni pona ofinga bo sala ngo ndenge nini nga naza pour bana ya nanate naza pour bana naza pour bana nanate naza pour bana nikite naza pour bana nete naza pour bana nazaka fanatique ya mutu moko te ba o ba yebi nga ba yebi moi je suis de la bonne musique ba musique na biso ya Congo yango nga na telemisa na sepela nango naza fanatique ya musicien moko te oh nazaka kapona Kofi nazaka kapona Wera nazaka non de toutes les façons on est à loisir na fanatique à Jésus Christ de Nazareth nga la mwana Jésus na fan zéro ya Jésus et puis ba musicien na biso ba sa musana ba SCP sa biso oui na yo kara musique na bango na lingango donc na fanatique à mutu mota kanganga ke na mutu na ye faut na défendre non je défends les enfants et puis je défends le musicien nazo défendre ba musicien congolais naza na posa respect na bango parce que bato ebele bo respecter batuté naza pona ko trahir te naza pona ko condamner te na posa respect ya bana nyonso o ba Marco 6 naza na posa respect ya Keina naza na posa respect ya Davina naza na posa respect ya bana ya Fabricas naza na posa respect ya yo mamozo talanga posa respect ya bana na ona ndako na posa respect ya papa o azotalanga na mutu moko te je suis là pour le respect yango mwenye eka musanga ndenge ba mama na ba papa mingi ba ofongola ba direct po ba fingaka o azo finga Kofi ozo sala ngondeni po finga Kofi Kofi asali ebele Kofi a lelo ko devoir yote Kofi a lelo ko o yako soki ko défendre te aza Kofi soka sala lelo ko mabeto hotel matolobi mais après il faut ko tika to ko kanga moko lata mutu te oh tout ça là respect Kofi olobida mo pa aza mo kolo côté après qu'on a la musicien aza papa ya bana na ye bon moi tant telema ki amaka Didi Stone bon moi makamwa Didi Stone et quitter Mathieu Saliboy Kofi olobida telema ki alobini la famille bo simba moi na été aboye ki na ye alabaki non parce que atali bo papa waneza makila minu na ye ata minu place wana elongwe soki babuaki makila mususu ndambo ekotika la Neti M Waika je salue ta présence Neti de mon cœur wapinia ou de mon cœur la famille tozolo baboye Kofi tango etelema kilika mwa Didi Stone a protéger ki makila na ye alobi ke ne touchez pas la famille alobi ke bozonga sima mwana te atalaki kifana kwiti te atalaki ke wane za makila nanga oh nous avons besoin ya ko protéger ba entrailles na biso soki nano boti te tant mususu oyeba valeur abana te biso ba oyo toyebi valeur abana po nzamba sa biso grâce à pesi biso bana yango to protéger to bundela rabana moi je suis le yaya le maman jakabana to tika bongo to respecter batu coucou à toi Rosette et Maroro maman Congosa de mon cœur Fali azan eloko devoir binote Kofi azan eloko devoir te
Binonde, nangane total avant to linga musique na bango toza na posa ya respect, tozo c'est la bango respect. Bon comme ko kiti ça ba fali loko eloko moko boy, fali ane loko devoir binote? Non, faire rigoler ane loko devoir binote, faire ane loko devoir te. Pour ça il faire par exemple qui on sa ba kisne ba akenda na binote? Akenda na binote? So kaza pour ça ba sacrifice to li comme na boy, azara bino bozaka na te. Pour ni boy ko respecter été. Pour ni tozo respecter bango te. Bosa tout ça la ondeni au moins apeka ka basi mo boya mabala au moins apeka ba mama moko boye ba yaya moko boye ba sœur moko boye ba tonton moko boye ba vai na bango ba fongoli ba oganga o lobela mamo boye mais non et ça la biso respecter et ça la biso ba grandté tant bon ça ba direct na to bani ko finga ba musicien ba na ba musicien mi ba na bino baza à côté te basi na bino baza à côté te pour biso ba o to za tant to ça ba direct tant au moins débordé. Au moins la peine que il faut arrêter. Au moins la peine que c'est pas toi. Mais bien c'est pas toi na ils ont raté hein. Voilà nous sommes bolu kaka visibilité sur les réseaux sociaux. Yaya, lupemba babota manango. Lupemba babota manango. Okoko koma ana ba 200 000 cas. Mais so ozala ba contenu te na kati na yo, libungu tulu 0. Awa kutu na mona on dirait au fur et à mesure aux star. Voilà la famille. Toi, on a posé ça direct à ma cambébélité. Donc, ezaki juste direct moko ya mukie pour dire kaka ba respect. So on a posé ba respecter, yeba ko respecter prochain na yo. Yeba ko respecter muto aza à côté. Pose à la grande dame, respecte-toi d'abord. Tika ko sala ba direct, bo tika ko fingaka. Bo tika ba direct ko fingaka bato. Et ça la grandté. Botika bana wana tranquille, botika ba musicien tranquille. To pesa bango conseil. Na kati ya makambo e komeli ba musicien wana. To zwande ba leçon ya mibali na biso, na basi na biso. To ya ko beta nde masolo ya basi na biso na mibali na biso. Na bana na biso. E ko aider. Parce que bana biso e bele na bandako, bazo subir ba makambo très difficile, ba moment moko très difficile. Mibali na biso bazo subir makamba somo. Basi na biso na ndako bazo subir makamba somo. Voilà, soko za Gaulois, tika na place à ba Gaulois. Soko za Warion, tika na place à ba Warion. Soko za batawata babenga bango banani. Ba spiritas, tika na kota ba spiritas. Soko za muta fabricas, babenga bango ba fabricas ouin. Bata fabricas babenga bango banani. To tika na place à fabricas. Soko za muta bina filé. To tika na place à bina filé. N'est-ce pas la famille? Bonjour. Oui. Nga naza muta la bonne musique, naza muta musique mon côté, naza muta la bonne musique. Naza mutu ya Papa Wemba, naza mutu ya musique ya Kofi Olomide, naza musique ya Wera, ya JB, la bonne musique, c'est ça. Eh, ba fabrika zwa, ceux qui ba fabrika, na ebite ba ta fabrika ba benga ba ba nani, na ebite ba ta na bina filé, na ebite so ba benga ba nani, ba to déplique, na ebite so ba benga ba nani, ben nazaka muta la bonne musique. Botika kokoso toko bundela bana tina suka toko bundela nana tina suka toko bundela fere tina suka bundela fere pour la musique na yeko bundela pour la vie privée na yete vie privée na bango eko tika vie privée na bango to beta sete to loba soke loko eza mabe mais to kangama nango te to wana makamba osala boye la biso makamba bien o ezo la kisake mitu na bino ezo sala botika ben insulte botika ben injure eza kitoko te. Oui, parce que faire une minute au faire aza bientôt faire na yoki faire azobeta le 24 juin. Aza na posa ya promotion. Bon ça il y a ba promotion. Ba musique na biso faire yemba musique akitoko makasi. Faire yemba makasi. Papa yemba lelo azate. Faire azo incarner. Faire azo bimisa ba voix na kitoko. Pourquoi pas ko matisa faire? Pourquoi pas to ko sala ba musique akitoko faire sala? Ngakut na ndolo ba. Naza sou pas trop makamwa musique makasi parce que naza ki kolinga pa musique na apena mutu na linga musique mais vu ba réalité la vie na kokola na bana to kompe na makamu susu et comme lokwa moi loisir eza ba biloko te ndenge zalaka kala ke na lati pena musique eza penda souté mais na loba oh webi ke na otali na réseaux sociaux na lobi oh webi ke na ebe te ke faire azana ba fanatique et belé makasi de partout dans le monde. Ba fanatique à faire bazo telema, bazo bina, bazo ganga, bazo salaboué. Na ebete que faire azara vraiment na public makasi. Pour ça il est promotion le 24 bon c'est là. Au lieu que ça faiblit na dossier fali kudu encore fali pesu ya la baille.
Lokwa kasi beta ki kaka masasi calculé aleki nzela ale batu kuna batikali fali asali boye bana fali to bosani ke faire faut to soulever sous drapeau mboka faire azobeta musique kalate faire azobeta musique kalate to kele kota bata golwa bokele ko soutenir ba wario si ba beti ba musique na bango faire koto yo pe mais bino bokoti na nyoka na likamo na bato faire boye bokoti fali asali boye bozo bosana quelle heure est grave bientôt la faire azobeta musique na ye oh la famille bozo ba makamoko bien te bozo ba fanatique bien te tant qu'on est fanatique il faut focus na musique na bino ko sala ba direct ba promotion ya musique na bino ponga naza muto abatu nyonso mwana sala ba promotion exacte to comment ça ba promotion mingi ya Jésus na nenga mabete to sala promotion ya Jésus po yene lobiko yene bomoyi seko ba faire na ba faleza loisir mais bato baza na faire na bango bo bunda po na faire bo l'excellent te bo kota na ba GT bato baza po na fali bo kota na fali na bino bato baza po na fabrikas bo ke na fabrikas na bino bo kota na ba je wana te bato su bazo distraire bato et puis bato su ba